y a des questions avec Pascal Mukuna. Tant on y a sur la question, même sur tout ça, l'émission, bazo landa ba question. Batebele, babisus bazo boya kondima, yo ponani. Soko lobi Kabila bomaki mboka, c'est-à-dire yo, Katumbi, Kabila, bomaki mboka bino nyonso, c'est-à-dire yo participer na ndenge Kabila bomi mboka. Ndenge bozo juger que Bakatumbi babomi mboka, bakabiliste babomi mboka, batie mboka malamu te, yo pe o participer ki na gestion ya Kabila. Ozala ki na Kabila. On peut qui ça qui bat tout bas. C'est là na ebisa. Non, plus que tu me dis qu'à la ebisa. Eza makamba tu azoloba. Yo ko ya ngotro milinga. Mais oui, bimisa milinga la tevo ko ya ya. O gérer na Kabila. Ozoloba makambo Kabila. O lie mbongo ya Kabila. Kabila pesi mbongo bambalebele bato ba ebele balobi ba preuve ezali ba mbongo Kabila pesa ki. 3 4e na église na yo. O peut qui ça qui même batou. Batika koloba mabe ya Kabila. Obane ko promouvoir Kabila ou rien. 4 soki 5e. Même temps au sali libala na yo. Okamati mama oke ko lakisa pa ya Olive Lembe. Moi si ya Kabila. Lolenge no ko témoigner que za meilleur couple modèle. Wana otikala ko mona Kabila muibite. Omona ka Kabila détruit mboka te. Wana ezalaki bien. Yo ko yeba kaka Kabila za muibito Kabila bebisi mboka to Kabila za malamu te. Kaka tango Kabila tiki pouvoir. Aza isusu ne côté. Au monde Tshisekedi aye lokola mise blanaka ma izoto lande okei. Mais ozalaki wapi polo ba mabe ya Kabila yo Kabila zalaki na pouvoir. Avec Pascal Mukuna. L'honnêteté intellectuelle aux amosali na Nzambe. Non quand même. Soko boye longia Kabila ndima misala Kabila. Poni akisani moko na Kabila. Sango oyoka kamote yoka loba l'honnêteté nde lati bande kwane ti okuzela ba bakonde ba malhonnête ouais eza na mutu ba Kabila na bobulisolo kolanga ite ça maquille quelque chose Kabila pesa mutu ka Kabila somela ka lupango yoro baka toujours makamaka ya mbongo ba siba ile preuve batanga nani ndeko ouais Bouchab ouais Bouchab répondre bango en direct tout ça na yo utela ko mona ngana makamwa na bien ngote ngala na sala ki renaissance moto bunsinga za Kabila bien que Zaki Moutoulaye. Nazaki Moutoulaye. Au moni pasteur, Bible les alliés. Bible les alliés que l'autorité établie. L'église, ils ont prié pour naïe. C'est lui qui s'oppose à l'autorité établie. Na sala la ministère de mon côté. Nazaki mamba PPRTT. Tout côté na Kabila na cadre église. Ando l'église ngana kutanete bon autant on a présenté maman et pas là-bas ezala la cadre église ezala la cadre privé obanda okende kuno zo vanda bazo lambo zo lia mbongo zozo est-ce que nezeki na cadre na tikeli ota loba kokende pas moi c'est muto invita kingai ah maman invita saki mulandi nga munene ah bon mulandi nga munene abande ko landa ka bali na Kabila te ah bon ah oui bato solo biluko ya pamba pam ngai sango mukilo eza témoin eza le gouverneur Kimbut eza le minako eza le ministre Nabiso Justice Akala baby que fait s'il faut dire non alors baka non Kabila c'est qui na pouvoir le Zolo Bambi Rwanda mina kwa zela ki deuxième personnalité asime mo kwa solo banini Kabila pesa nga mbongo pona bo makamo ekipe na yewana ba image zela ko ile yona che na kamata na kina ye mukili mobimbo ezoyoka na zo msonge bukunzi na bino kusila ngai mukoro bukunzi na bino kusila yokota makala Félix ayaki nante et en plus sango on a besoin de menteurs. Le coup de besoin d'un argument. Il y a pourquoi train. Il y a pourquoi vous sommes vu à pam pam. Il y a besoin de besoin de kufinga, na kukosa, na kumonte.
Parce qu'il faut croire qu'il faut convaincre les gens d'un mensonge. Sango, c'est le quoi c'est que on a attaqué Kabila à l'ongou na pouvoir. Comment tu parles ça? Que vous allez à l'ongou na pouvoir. Là, on a attaqué Kabila, c'est qu'il a pouvoir. Comment on a pouvoir, c'était quoi? Kabila, c'est un parlement. Kabila, c'est une armée. Au Salaka, mission à Ibrahim, yo. Ibrahim a célébré, enlevé dans cela. Tina. Parce que Rabi Kingakati, Félix Azaki présenté. Qu'est-ce que vous parlez? Il fait que risquer sa vie. Quand on a défense, il y a Magamamboka. Nous avons commission que dans le moment, Kabila Ndazaki président. Mais elle a côté Ndaki. Il veut que ce soit na loba. Na loba koye ya. Pour l'année, Félix son président n'est pas considéré. Tout ce qu'on a besoin de quoi faut yo yebe na bengi yemei. Y'a le bifanda kimia. Il faut parler qu'aux élèves à l'ongwa. Non. En quelque sorte, il fait qu'à contribuer à Koukouya. Il y a pouvoir, il y a Kabila. Donc, aux ala héros comme vous devoir na Kabila té. Ata Tonga. Ce n'est pas aux un grand Kabila, c'est-à-dire aux autres. Un grand Yamoni. Tout le banane. Papa était dans le Mobutu. Bassali Moussala. Les loups Mobutu peut réclamer quoi? Pour la Tchako ministre? Ou bien pour Bassali Fouta Yonatan comme ministre de Sobagindako? Donc, là, on sait le Kamabé. Donc, on a bana yote. 13 parlementaires au Touab. Bassaki Banaba travailler dans Mobutu. Bon, il y a Félix Soloba. Président Félix. Il y a un peu de tellement que pendant qu'on cassait, c'est caché. C'était quoi? C'était l'accord. Il travaillait. Mais ce qu'il a travaillé est en qualité. Mais ce qu'il a couvert, c'est quoi? Mouton, il bien membre, c'est lui qu'on considère, il y a un gars mobile comme Moïse dans la maison de Pharaon. Moïse, c'est pas qu'on qui était. Moïse, c'est pas ça qui tout était. Mais là, on a découvert que Moïse, dans un moment égyptien, ce qu'on a dit, pas de misaki. Malgré nous, c'est pas ça qui. Ce qui te met là qui est Maboko, tout ce qui te retire qui est en Okala. Ah, Maboko, nous sommes bêtés la Kabila. Ce qui est celui que tout semble que nous sommes, tu retires en Okala. Olobi, nazo. Nous sommes la prière. Na comprendre te batwazana ndako bongsa TV chamwa volume to bandela koyoka ponga na yoki biente chana no TV évêque na église na ye abetela Kabila maboko na église na ye babondela pona Kabila jour pe akendaka kolakisa Olive Mwasi na yebite mais c'est l'obe information ozwaka pe moi eloko na yebite na zwa kele kote sikoyo olingo bebisa makambo nyonso osalaka loba TV na retirer yango o retirer maboko betela Kabila tout c'est retiré depuis longtemps. Pour la nine. Parce qu'on a compris. C'est comme si quelqu'un y a une mission, il y a destruction. C'est pour ça qu'on a pas mis le bien que l'air tout ça qui est très bien. Que pour vous manipuler. Tout ça, l'information, nous sommes tout ça, tout. Donc, on doit changer que Zoba. Na ibembe na utiko bisande kumoko soko sa congolais beaucoup le sur le commande quoi donc moi bola mundambo yo monyo salelaka Kabila o retirer yango papa na zoto na yona bongo zwaka pona ni ozongisite na kozongisi Kabila yaki na mbo Kabila yaki na boti ya mbula. C'est ça le peuple congolais muto ya yema beaucoup pamba ako milliardaire ako mina moko pesa bino. Ou bien nous pouvons se tourner bande qu'on a bien que bon mot à penser qu'il y a Rwanda ou bien à Tanzanie. Sango. Il y a Rwanda ou bien à Tanzanie. Donc les gens viennent avec risque, ils vous payent, ils vous prennent tout. Après vous écoutez les mythes vous autres. Donc Oliambo wana nanko. Même ceux qui seraient que ils seraient qui a pas pensé ngango. Na ko regretter ngote. Très bien.
Avec Pascal Mukuna, milinge kobima la TV, mutu akokufa te, incendie kozala te, mais na ndako koyeba ke sango azongi. Koyeba ke sango azongi, milinga kota likolo. Ezobima. TV zikite, loba sango aloba ki milinge kobima, mais mutu akokufa te, incendie pe kosala ba te, mais na téléphone bosimi omona milinga na coin. Nana moni milinga na coin. Place ozolanda ngai, nana moni milinga. Komela nga na téléphone, loba sango nga na moni milinga. Nana moni milinga place ozolanda ngai. Vous avez dit, vous pas babotifo, et pas il va faire vous. Nana moni. Ouais, moni milinga komelangai. Na komi na yimbo na kuta na bandeko na ngai, wa pigime. Comment non nani? Comment na ngai? Oh la botifo. Comment moto botifo? Bongo yo. Yana na kona ngai. Comment nena? Il va ve. Bongo yo, il va. Siko yo mutola nanga na loba sango na moni milinge bimi na ndo. Soko moni milinga loba. Il fa pera il fait faux. Na botifo. Wata yimbo. Milinge zobima. Avec Pascal Mukuna. Na mona papa kala. Je suis en forme. Je pose des questions. Oh yo pose lango. Comme ça lui va répondre. Tosi li samakambango lelo. Po biloba loba pe leki tosi samakambango ka lelo. Avec to betane premier ram de lelo kaka we goyeya. Avec Pascal Mukuna. Ba agressé président c'est ça que na poto. Pas ba combattant. Ba agressé ye ba vengi kolabo na suka basali liste. Ba lobi en tout cas la liste wana Tshisekedi pour la bango Tshisekedi a vendu et détruit le pays. Et que son bilan est négatif. Mais ils ont soutenu bilan de Tshisekedi. Ba tchepe na liste ya bateau bazoka na so ba komi na poto ba kobeta ba kotobola mabumu makolo. La liste wana batiepe yo, batiepe ngai. Atanga bachenga kota suka, mais bachenga quand même. Yo pe batie yo. Ça dit so tu na ordre batu bakobeta, bino bakobeta maliboso. Nga naza kota suka. Ta musu ba musu bakokufa moye babeta nga e kozala te. Ba musu bakobela jour wana. Et puis nzamba ko permettre ngote oso ko simbisa ngo ezalo ko lobeti mamo abota yo. Bilakeli mabe kozala. Quelle est votre réaction? Pourquoi vous soutenir Félix? Quel est l'avantage à Congolais bakangama Félix pour la nini? Et puis ba combattant bazolanda yo bakani yo. Si ba kobeta président c'est ça. Vous avez un message particulier na ba combattant wana? Ngana ko tuna combattant wana. Aza combattant nini? Aya mboka nini? Kubundira mboka na nini? Parce que na mboka oyo avant koma na réponse ya bien. Ba koma ko sala marche. Na cravate, na costume. Ils ont la lacrymogène. Ils ont film. Les non combat, il faut ça la kuna bien au sala. Ça pas bon makamututé. Oh là na ba ki banga ba bon makinga bembe ba monité. Non. Qu'est-ce que ça le combat? O bango bazo basuta ndia combat ya mwana. C'est que batona bazaba combattante. Ba koza la bato bazana premier mikande na poto. Siko po ezala siko ya tozo ka ba premier mingite ba mona ka kitolo baka. Ouais. Pourquoi ne solo bandengwana? Combat ezala ki accord. Un étranger azana tête ya mboka. Combat ezalaki accord. Rwanda zo konza na mboka na biso. Il faut bakende. C'est un des combat. Mais les autres zoloba. Mutozo pouvoir na kongwaza mona mboka. Mwana mboka wana a pointé du doigt Rwanda que yo muto ozo ya ko bebisa mboka na biso. Ayebisina président ya France que yo oza complice ya Rwanda. Siko mboka tekina nani? Oya zolo bwana la sa presse moko Félix a signé accord na Rwanda, a signé accord na Uganda na Burundi ya kuteka mboka.
mais surtout ça n'a pas preuve ya Kabila ya kuteka mboka abomu avant na koloba koboma il faut balakisa oyo basalaki oyo batekaki tobongisaki université talelera ye ndenge abomi yango tobongisaki hôpital boy talelera ye abomi yango tobongisaki eloko port boy talelera ye eloko asali eza wapi avant ya koloba koboma abomi mboka ezali démagogie eza lokuta nyonso wana le nakutanga Kabila koloba oh Kabila oui bakombata eza Kabila naza komso wana baza bato ya Kabila. Ah bon? Je te dis vrai. Kabila poto Kabila komila bakombata na ye bakombato babeti bosembe baza bata Kabila to bakobeta bosembe pone babi ala kolabo ya nini seke ki kolabo wan eza lukuta kolabo ya nini puisque le lo président Félix a déclaré guerre contre le Rwanda ce qu'on kolabo musoza nani Angola Congo Brazzaville ou bien Ouganda. C'est faux. Donc Kabila mutazo instrumentalisé ba combattant pour babeta batu. Babeta batu. Eza wana tendera baza ko sala. Olobi? Ndanga baza ko sala yewan. Ndo bazo sala sikoy. Yo kanan. Na mini toto zana yo. Kabila zana Katumbi. Kabila zana Fayulu. C'est ça qu'on appelle l'opposition. So yebisanga sériellement muto za combattant ya solo. Akobeta bosembe pona. C'est que ça va combattre baza na compte ya Kabila, Fayulu na Katumbi. Na Katumbi. Tout le monde makampolele sango. Tout le monde makampolele. So ba combattre baza ba combattre ya nini ya nani? Baza na compte ya nani? Ce qui te suit sango to bête. Musala ya ngwana. Donc, et ça peut nous coûter les yoko. Et c'est le makamutu yebi. Qui va s'en compte à Kabila, Katumbi, na Fayulu. Parce que l'heure va bête, va le venir. Parce que ça va toi Fayulu. Fayulu te calé Kabila. Et te calé Katumbi. Vous me parlez de quoi? Donc, ce sont les gens où on va aller derrière Rwanda, Nabatouana, pour agresser. Bande kuna bango bazula ngombongo li fouti. C'est ça peuple congolais. Très bien. Moi j'avais un peu la question hein? Bande konangai ba combattant bazolanda ngai d'abord na pesi bino mbote. Oui que naza la considération balamu na bato bazobunda pona mboka. L'essentiel les ali bien-être et la population. Tout ça musala moko peut-être biso tolo bango na munoko. Bino bolo bango na makofi na ko ganga bato na bato bana angle bango bazo manifester. Mais to ke nanana